Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52. La mignonne officielle, biso na chaîne, biso toela bino toloba toujours que ba nouvelle oyo bozela na kati ya chaîne oyo parce que bo pesa biso vraiment confiance na ebsara bino dans la chaîne oyo tolobelaka nyonso sauf mafinga. Voilà, si c'est pour la première fois, non senga no kaka o s'abonner, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. Voilà, le lot Elibino Awa, la gauloise. En tout cas, la grande famille. Nelibino Awa, elle est très fâchée dans l'émission. Oh, Cynthia Kapashi, Asalakina Sankara de Kunta. Awa, aïe, a fâché ma balobi. Na oche la bino mobolanda, parce que nga na lingi ko répéter na kokolo ba I na place à A. A yango na kochela bino makam awa alobi aye juste kosenga na Cynthia Kapashi bazonga kaka ndenge bazaki na Sankara pona kofinga Ferregola et puis c'est le scram na émission moko Cynthia Salaki. En tout cas la grande famille bagoloise batombo ki balobi qui est tellement que c'est le scram a koma kotambola na faire, c'est-à-dire c'est le scram au tumboli, c'est le scram au tumboli bagulwa yango wana awa très fâché marka oskutu kolobate na ochela bino tous ensemble tomeka kolanda. Partagez le lien en tout cas et au la biso plaisir ya makasi bambote na babone surtout partout où vous êtes dans le monde entier. En tout cas suivez cet élément tous ensemble. Bisous Guna. Manik de John mère so olobake Sankara na fali balata kale so moko biso boy na biso te biso zala na problème na mote problème na biso ndeza la rake Sankara il faut yeba ndeni no yo lo ba liposo caméra nga na yena vérité moko na lobi malamu na lobi na mabe ya Cynthia bokilengaki te awa pas toi Cynthia ne veut pas insulter si tu fait ça non mais moi je connais ma sœur là, c'est une ex-patronne nanga et puis c'est une sœur. Allons la parmi bana oyo ke non ba travaillera ka pa na non je te devenir comme sa petite sœur to mi makaya oke ko lia to lié to meli elle me parlait de tout sauf rien sauf qu'il a foutu à l'été au lela ngala yebi ana ngana bien que na lobby na bino que so na bimisi ba vérité mususu oyo que so na bina bimisa na caméra lobby na tongo ngana eto télématé to lobby kuna to kuta na ngana na avec to pesa na motité mais je ne peux pas le faire. Moi mon problème était juste que non aya maramuto oyo oyo finga vérité parce que mi fi nyoso ya émission to eba monde ki na ndeni ngana oya na loba boye so ngala oloba makamana yo seka no kaka to bi makamana kina. Pourquoi bino bolinga to lobe la vérité te soto ina vérité moi be beaucoup mochango keno awo combien poli awa boye ya maloko na jui ya nini na jui alinga tango finga abiso ya ngonde sala to telema na comprendre que na lobe vérité oh mais si tu ya na ngape na ya na nga afuta na été mo peso transport au kiti ele mais bon to ba nini OK le mo sala le a bengi na nga na invité wana ya na nga non ba ke ya na nga ya ba jete yo somba te ya nini te ya nanga mundi wa longoli ngai na chaîne pas sara tola atindi ya bengi zwela ngawa yo pe ni boto mina wakuna ya ngwa kozaki na sara ko beba la gite to beba na sara tola ta sara c'est ma grande sœur propre de la maison to la mukaraboye to lié to melia sara osa bozo so wana rizo ya na ndaku nde ya bola oya na ndaku papa ya mwana na ye tout sur la makamyo so pe mais pour ni so to ina ba victime nous comment za victime nous comme ça ma vie on va parler de tout sauf rien pour ndé na bani ya plateau au ceux qui na yambi mutu que azo finga tam so to fali boko comprendre que ndenge to zana briefing émission ezaki ke ngana oya na finga fali awa yo vanda ka kimyo bandosika to yebe ngundi salama Bosco poani so na ye na lobi na Cynthia ke no yambaka na yo bat na yo mais so yoki ka ke komi na komo ya tele yo scram papa mapasa koyamba te yebisa eza ndeni toka te émission nde na bandi boye na kobimisa na nga émission o te poani ko nga na za gauloise pour mutu nyonso na ya ayebi casquette ya Cynthia bien Cynthia c'est une gauloise tout le monde le connaît que Cynthia c'est une gauloise grâce à Ferregola que Cynthia aujourd'hui c'est qu'elle est aujourd'hui tu ne le sais pas
Et alors, aujourd'hui, c'est le Yosram à comment on a fait rigoler. S'il vous plaît, tous à la batte. Comment est-ce qu'on incite c'est le Yosram à peuple? Les peuples, c'est le Yosram, Bakola, 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 tout le monde, c'est le Yosram, aussi, c'est le Yosram, somo aussi, fait rigoler, Yosram. Tout qui est wapi. Na mwana ki makauza telemi makauza mabo epesi makauza kizumu tout makauza na lek nanga. Mais qui ko ça la droit de réponse ngana bisa ki grand frère ko ça la ngo. Bombo ko ke na biso lokwa baba na do ko mongo la biso lokwa ba yuma. To bando ya na bino bongo since so yo yambika mutaya fininga na ye. Journaliste nyonso bando ya makamu to finga feringa na ye. O fingi sele yo to ye. O bino mo ke na makamba onde. Bolinga vérité te poine. Boni la vérité te poigne. Boni vérité ça nous le quoi trouble. Déjà quand on tout ce bon bien qui na bimisi mobile na bimisi du privé non. Tout le monde le sait que abota na garçon mo boy. À ça la garçon va théâtre ça sera boy bazon ça boy. Tout le monde le sait. Qui ne le sait pas? Est-ce que comment makambo ya est-ce que couple ya sinta nek ngale lo de na za média. Le rôle ngam tala média. Le rôle ngam taza aza musicien. Parce que vie privée n'a pas écobima. Quand le roi y a alina qui nous a la télé, il y a pas que vie privée non écobima. On est sur vie privée non. On a le mot ça dans le quoi rebonner une ospi. Pourquoi est-ce que comment vous m'avez mis ça et quand tout le monde est tout ça. Parce que son a on a eu le vérité tout comment finir. Non c'est et à l'instant. Tout arrête pas tout le la vérité. Net aux aboué, to yebike, botana zenga, so mo mère ani garani ba zenga so. Et bon on est à mon film. Wana ndi bosi botsinga lokwa na milia batwana o batanga tende bokomela nga bakomate bo ba lokuta bo eba makambo sala sute to lo ba vérité nga problème na ngeza bo monde na telemela ba mpaka kutu ba yana nga ba tunanga mais na yakili boso kamera pour lo ba na boki ba kokwa ko lo mama meya papa na boso kamera te comme plus forte na lo ba la sinta te sinta le qui oh toyoka ni briefing andeni yaka no to kotele ma bikolo ba na te ba ye ba kotise lema yande ni ngana ba lubumba sele yo no bumba fere yo se kakaka okay na kate mission so mo na kate na mission o lo ba na kate mission mo continue mission so mo na kate mission mo continue mission c'est que faut to lo ba pena sintia tala na plateau nanga soko koleka polo ba makamu mususu oui je vous permets à tous nos invités mais si tu passes pour inciter faire rigoler si tu passes pour inciter c'est le Yosram en tout cas ici et koleka te soko koya postinga c'est le Yosram ah oui koleka te kolata na kala so sakarana fali balata na wani tali bisote et ça va qui va baser sur baninga sur bazaba ba meilleur ami là ça nous concerne pas nous ce qui nous concerne ici c'est que si tu viens filter c'est le Yosram on vient Gaulois gladiateur opération ezara ke soko yo ki na ndela ba opinga c'est le yo okomi kuniko so répondre on va vous répondre to ba binota non etali bisoté kala so balata senge balata na string balata na nini biso etali bisoté nous notre problème est seulement que Sankara tika kombo ya tele yo tanga makamu mususu loba makamu mususu tika kombo ya tele loba makamu na bino lobela wenge ozara sous porte-parole de toyeba tu ozara sous porte-parole de tiki to longolo pa mba porte-parole ale to yono sukona buzo ba tomati so mineti no batela to sepeli benande mikolo mati mineti balobi actualité komika yo biso tali biso te saka oh mutu so akende ngala tena statut nanga alarme kwei soki nini etali yo ndeti na nini na tena page nanga eza page nanga ça concerne que moi ça m'engage que moi so ngala tshelo ko langa la page nanga etala yo ndeti na nini oh to lingeka na belisa e mutu na ngeka sona sabo na zo mtabo ko me boye ba makambo sala te Manique de John mama biso etali biso te makambo balata na kala so pa biso etali biso te biso to o pesa na ba biso na mobali no ya biso nini na kati na mona ekuto emission mo onde ko na biso le long zamba siliki po bazolo bela makambo ninga sepele na le long zamba siliki na kati emission na sepele na ompe na makasi ndeni bozozo ba bêtise na mnoso bozangi ba actualité oyo la biso mwana mo besoki ya niki soki nani mwana aye wana vandi wana ko komiser mobali no yango presque pesa ka mama conseil te les akande bo yo kana ba jena bino mo be bosala pona ba actualité mais to bukape ba actualité on bien et comme une bêtise et comme une bêtise mambo ça actualité monsieur c'est ça actualité mo be ya ke kitisho et si c'est peu maman Valère yani ko luka actualité bon luka ozoluka succès kana sima imani kena ba bizu mo et so pioti
Voilà famille te. Madame tout en ça la on est tina bonazon asimale mon Nathalie besoin mon papa. C'est un agent de l'ordre dans ce pays. Nathalie ma famille est monene. Donc ça la va bêtise nous sous-sauter. Je me réserve en tout cas. Miso etali biso te maniko ya la succès na yo maniko sala so yini no pesa bisou non sali miso etali biso te non notre problème c'est seulement que non longolaka kombo ya vere longolaka kombo ya sele yo au moins la minute ce côté telemi po boyaka na ba bêtise na bino trop ba journaliste ba zali so banani bana boyaka pena bozo pena kombo faire comme ça on le roi caleçon pété oh aya fini faire akil oh aya fini faire akil oh aya dit comment faire ça la ngoso ndeni ya baluka akil oh aya fini la récréation au ce côté yé abu pia cha pia we cha we lo bana muta muziki ndio beti siko esili bato magique kolo bato asimi déjà bato ne nto ya ne suna ba vaccine bo metana na mwaza tuté to sili si ya makabona nyonso ndeli bino bolinga vérité te tolobi na bino déjà o yo kate etali o tanga kuma fere na buzo bato ye ndeko moko na para komelinga awa ndeni yo komo bemisa carrière na ata kuba fini fere yo komo kote la fere non ya ko bebisa carrière na ngate lelo so faire asisi carrière boye ba ko tsona mutu na bino ngai na koti libala na tiki pe media pourquoi bino sko bolito ke na bino bongo oui so ki faire asili succès ngape na koti ndako na bali na boti na bali na ndako na ngana tika nika histoire que je suis une journaliste c'est tout en tout cas non yo finga faire ne trouiller là sakara kanse kandenga misana ka boya na bazene wana yo finga faire kanse oh peuple mususu. Oh, peuple gaulois, ici c'est gaulois. Gaulois, c'est gladiateur, tout au tic et le sous-tanté. Yo, le c'est le yala la somme de repoler les yo, mon repoler la repoler, ton la vidéo, non, vieux, toi, bim tango. Toi, bim, ça va vidéo, non, vieux. Oh, toi, il va n'aller tout tambola. Oh, toi, ça m'a ramené. Miso, problème n'a miso commis botique pour moi, faire une bêtise. Ici, à Kani, succès. Ata boye, wana bo lukaso, succès, bo simba, mo sonne, mo zangane, succès, à échouter. À part faire peut-être les clients à c'est les et puis non t'aimes pas comme moi là moi là ni héritier peut-être moi là héritier mais t'as moi succès pour voir na weki à part y bon tu la bisonna ni t'étais que tu wenge na minute faire rigole partout tout les cas pas juste les gens pour me faire rigoler c'est pour le coup boyo le bien sonne tina na minute na bala actualité ça ta oh ya otika biso tovanda na biso neti nga so osimika fe nga na oya nango répondre bato na biso mokutu baya na nga ndako na répondre bango baempaka batu banani na répondre bango bongo sintia mponga asimba sintia fo na yo osinga baautorisation na bino non elle permet de bêtise o aisha kokotikala kosalaka ngo te aisha quand tu passes dans sa chaîne c'est que pour parler soko oya lobi la vie na yo mais si tu touches à faire elle t'interdit. C'est normal. Toi qui n'as pas connu, tu comme qui n'en a pas besoin. Fini la récré. Fini la récréation. Oh, comme il se colle au temps. Tango ya moyo, dikapodika mona tango na ya moyo. Oh, yo tango ya ferré. Oh, tango ya ferré. Tana ye botiki la minga actualité ye ndakanya actualité bana tu veux botter les wat. Boyo on l'a fait pour botter la kanda ni katikata. Boyo on l'a fait pour botter la. Na ba pepe ba mona so ba comprendre que faire ici c'est golo. Pepe jiba mata qui t'a comprendre. Pepe wera pepe kofi. Pepe Adolphe. Ba tout ba comprendre. Que faire mwana wana ici aye. On a fait sa félicitation à faire école à 5 ans. On a la musique qui était nous, mais toujours qui est voyage, tout ça m'a ramené. Mais là, l'orchestre sont tombés 5 ans, bon, sa musique qui était bon, bête à rater, l'autre, bon, il m'a rappelé, bon, on est fait à l'homme, il m'a montré ça, on était mêlé, mon film. Ça carabone, nous sommes à bout, quoi, bien. Bon, il faut tenir ma caméra, tout le colobaté, où est la caméra? Hein? Ah, bon, il faut quoi ça va? Bon, qui est dans ma caméra, on est toya. Sobi no boye biso pe toye. Bon monde là qui est trop bon bimisa ke lokwa zo ba so bolobi à terre. Ah, papa ko ko lobate sko papa aza bana de mo be ici déjà créé. Asali ya mo kinzaye. OK, so simbi toye. Ah, ça careza ni ko. Do yo monika banena banyo yo mo omisana o moni neto bozaka na wenge kuna. So ko sa be mission na wana wana seki obimina sima. Oh, soutana, on t'a ça aussi déjà quand la papier le prince.
aussi la calomnie na mona comprendre que tu gagnes mission au bosala pena que non et actualité zate ya non tout ça na actualité ko ali bosali ndi ali bobimisi nsunde bomoni que non bozo nitala moi système vous comprenez que actualité zate aussi la calavie ça me ramena ko aussi ba sele yote aussi ma affaire te simba matuna yo kende kuna zongisa simba tana wera oui wana vie na yo ndo loba ke no onikela ka ba sous-vêtements onikela ka ba sengle amiloko nyonso simba wera. Mais si tu touches à faire égale à Toroya, si tu touches à faire le yolo quoi à la faire Toroya, c'est là les jours of team à faire. Akabana faire après si faire mu commande biso pe to tiki alo fingi mais so azaka na biso na famille o famille golwa oya raté. Si tu as koyamba pe mutu teso ko finga faire. Po yo to ebi o seto o uta ko kita wa c'est sili lote o beta o koma o sa pena boye mais atombimi pena ville bona monyo pena yo wana te muzi la taxi. Pour aller pour qu'on ait un saneti banado au monde. Faire un saisi, tu auras la saisi mon corps. Il y a 5 dieux. Et à ta saisi des nuances, faire rigoler. Ni kaboni, les pépés de mes enfants, là, bien avec bon. Et je sais pourquoi je l'ai toujours appelé comme ça. C'est lui qui touche à faire rigoler. On vient, on lui repent. Poliment ou sagement ou impoliment, on te repent. Notre problème est seulement que vous devrez arrêter avec vos bêtises d'insulter à tout moment, faire vous le prenez pour encore lui que oh il y a mon pénal et là le bi n'invitez son enfant changer peu je suis un artiste ou mais ça n'a pas fin à loin je sais pas ah mais c'est la fin nous maintenant on est là toi si tu fais on te repent oh ministre on a les choses yé oh lui aussi il a le droit c'est encore là. Ndeni bo message ça bozo comme faire le quoi ba sa ma kolona bino et puis ça ba dia abonko toki na mondeni toki na mondeni manik na kwiti oye na opelo baba beti na kwiti ah mais boya bongo ono mama ku na nga na ebi mais on très bien maman Anna mais maman Anna da grand-mère na nga il y a 2-3 jours na auto sommelé so ba castel a vu bale ibola ya kana o koli na auto sommelé ba kana auto sommelé na maman bino ba castel 2 jours avani pena liboso avini na bino wana pena omela ba castel ne yo o vali non tena mse no bala kala ta osika tika ba bêtises to komo sala o même to ba ndeni otambola tika kwiti prince vous peut sa mère conseiller natika kwiti donc keno peno che kwiti obali na ngai yo pesa zuwa po boni bêtise oui comment boni bêtise donc histoire bino bongo yo bêtise biso na héros na TV za ke balata na bakale so biso sanya ta balata na ba stream biso sala net biso neto vani tane loko sala te tane loko sala te toi bakane tout tambola to lobi na myo de bêtises sous na komba faire to lingité na komba c'est le to lingité parce que moi je peux jamais venir devant la télé pour assister Cynthia. Moi je peux jamais passer à la télé pour assister Cynthia. Cynthia elle fut ma patronne et puis c'est une sœur pour moi. Malgré ça la boa futanga te mais c'est une sœur pour moi na yebi Cynthia ya ndenge tu ya ke batindeli eloko boye awakino zelo mwana bana ya nanga oke naza makamsusu oso na bimisi ana kamera oyo ebomi apa kutu ya makamba mwana na ye soki ya makamba mobali ne so na bimisi makamba mwana na kamera ebomi to kufi surtout vana na biso kimi botika biso to vana kimi baba na ngoto zala na biso kaka lo kwa baba na mombe to lobate mais to yebi ba vérité mususu to yebi ebele mais to vana na biso kimi to boma moto kena kata bikolo mwa mkia kolo balo ba pebele bote to boma biso ka moto to sala ka lo kwa pebele lote oga ba yuma ba vrai oga biso ne to mimi sa ba yuma ba vrai mbila de ba biso kena yebi ye mobimba kemera remorquer nga longoli nga memi nga tiki nkole ako talaka copies atalaka mwana yo mwana mo mwana ubanda ngotika biso surtout ngaso ngalo makambo ngala na ngala ko tete na yaka na Cameroun na lokutete so na tete no zonga sima so na yebi likabona te na kotuna soki pe ba pesi ba éclaircir ngate na ko lobelo kote na oyate. Quand je viens devant la télé, je me renseigne. Ma camarade fait, et ça ndeni na kubenga tonton na guilé ma papa. Tonton guilé ça ndengeni.
mwana makambo eza boye na kobenga Tracy Eleza na kobenga marka uzi makambo eza ndeni eza boye ok na yeli koswa caméra na PCI. Je ne viens jamais plus parler de n'importe quoi alors que nayebi actualité. Soki na sobeta li solo si c'est boti canal ba parce que nazala na yebi personne a bibisi makambo sur lobby na tongo bomona ne ya ngona mais non le ça ya te kwa zala na bien. Vous comprenez toi ba neni to tambola na pesi ni na zawe Cynthia Sankara quand boyaki na émission na mno boloba bêtise quand ne pe bozonga boki obongisa maloba surtout na komba sele parce que ba prendre na ke bofinga na so faire minute mais le quoi c'est le haga na faire ya on peut to ebisi binongo. Mesdames et messieurs, moi mon problème est aussi vous pouvez vous abonner massivement à la chaîne parce que tant mal ensemble ça na na bino pe s'abonner bagola to musu baleli babi awa te Cynthia c'est une gauloise pourquoi ngala boy si ça gauloise te ngane na ligne que chose à la vraie to tika hypocrisie. Je veux qu'on puisse être vrai devant la caméra. Tu vois, moi, déjà, la baby, ça, déjà, actualité pour Balobi, Balobi, awa, Dozana, Nanda, quoi, un tel, oui, je sais. Donc, Nayebi, Nanda, quoi, parce que moi, je suis une gauloise. Alors, tel que je suis là dans mon plateau, au Koki, Koyate, Olobananga, Likamungo, Bouikeno, awane, na, Nayo, Fina, Ferry. Eh, Kolekate, Nayo, Fina, Ferry, alors, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo et c'est officiel télévision plus et vos oh la mignonne,